Azongi. Content. Les placements. Bon retour et à mobile. Merci beaucoup. Salut la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a vraiment vous allez dans la émission la biso balobi famille bota toujours famille bota famille bota toujours. J'espère que la famille vraiment beaucoup de temps vraiment ya kolanda balobi vidéo na biso en tout cas balobi papa Alain de retour na kachanda kunaye show Belle Vie TV balobi cordon. Babi poste yana batika ngo pamba te na tsanga te ya parce que tu biki ba côté pour neza ba distraction ba bika ba distraire o ezali ba biso o bazakana kata de la production en tout cas photo timbe la photo yeba en tout cas la famille balobi ebele ezali tokolobela na mukona lelo wana vraiment eza moi estreka ndi na lobaka wana vraiment ezali moi bandeli na biso photo pesa moi pimbo na émission na biso la famille. En tout cas si vous êtes vraiment nouveau sur notre chaîne Family Bota News TV, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour que à chaque fois ce qui te poste vraiment aux émission nabiso balobi boyoka gou voilà balobi vraiment leçon morale vraiment et ça toujours en cours. Je vous dis la famille en tout cas Davina Apwa Azo peut toujours les meilleurs d'elle balobi Davina Apwa non vraiment aibi ko jouer botala niveau Davina Apwa ala kisi biso na kata film o bande kolanga émotion o Davina zala ki non je me suis dit non Davina aibi ko jouer Davina vraiment en tout cas sans blague na évité pour le moment so Davina ko kana nani alors tant tolobaka ke Belle Vie aibi ko sala casting na ki to ko le bino tonton Loulou en tout cas tonton Loulou alobaki vraiment que tant wa sala casting na asala ro ki to ko po ayebaka comment ko placer batu na so ka placer batu na ye moko yebi ke eloko nini o ekopesa vraiment na eloko o achi batu achi pardon. En tout cas ça c'est Belle Vie et ça vraiment musala na ye alors azo mérité ebele bande kolanga balobi ba voisin balali ya nde kitoko awa biba film nde awa ndi bakomaka andi écriture donc babi kolo écriture kolo mabele maman Belle Vie aza toujours na pointe à ça musala na la famille. Alors la famille film la fille qui kitoko kande tolobaka boyebi ke avant toute chose avant émission nyonso avant maloba nyonso toza nango en tout cas tobetaka moi lisolo ya film na biso en tout cas vraiment film na biso kitoko makasi tomoni niveau Davina bakangi Davina a finir bakangaye tomoni ndenge nini ada alembi nzoto tomoni pe vini na biso malgré bande ko pesa conseil kuna mais vini à sentir douleur wana ndenge ezalaka bande kolanga en tout cas na okaki pasi komona mwana mobali atoki mwana mobali azoko kata azoko supporter te ya balobi makambo bolingo o ezaka facilité po ebomaka penza. Alors eloko esepesinga parce que barter na so bazo jouer ngo tellement kitoko ndeti vraiment eza solo. En tout cas bravo à vous, bravo à Vini na émotion kitoko et puis ada Davina kutu n'en parlons pas. En tout cas, c'est vraiment meilleur nabino na kata scène bosali vraiment bosala kitoko makasi. En tout cas nzambe vraiment apambola bino côté pour nous ezoyinda kaka na entreprise ezoyinda kuna bazo changer ba document batu bache basali rapport na bango bien ba ancien ba changer aya côté pe kuna ba maman ezoyinda kaka seko yinda balobi ba célibataire na ba marié vraiment film oyo eza kitoko la famille balobi vaut mieux la fin d'une chose que son commencement vraiment to kota tokende ko consommer film na bino kande na lobana bino ngaso na ina ya kapamba te bomoni ça fait 2 jours au moins na tie vraiment vidéo te ceux qui bomoni na ye na ya kala ti na ka vraiment ko lobali kambo na moni que c'est bon ou bien ceux qui sont en faveur na biso famille bote to pesa et loko moko ya pesa conseil na ba comédien kande na lobana bino. Nous sommes là pour tous nos comédiens ou nous savons amis comédiens en tout cas dans les bons ou dans les mauvais tous à kana pour na ko beta masolo na bango ceux qui vraiment le kamoko vraiment
combien en tout cas to betaka wana vraiment to pesipe joyeux anniversaire na biso vraiment na maman na biso balobi kilo ya mboka maman top wato balobi anniversaire ils ont continué décembre eza moi ya maman en tout cas ya maman top toujours continuer to kokota nango tina janvier to moni vraiment comment ba souhaiter ye comment aller qui vraiment la kacha ndap na ya bela production comment ba souhaiter maman top wato comment esengo ezali ki ba chez nous bilengi na bilengi donc maman na bana na ye en tout cas azalaka toujours bien babi maman beza bien à 55 ans maman top a fêté les 30 ans voilà donc maman bezi maman na bango ezandi ya koyinda vraiment maman top en tout cas bah joyeux anniversaire na yo nzambe vraiment abatela biso yo à côté toujours ko bombo poto zana posa na kata famille du bota to zana posa na kata Belvi TV to za vraiment na posa na nzambe abatela biso yo apeso toujours makasi apeso sagesse intelligence aux akalongo toujours abatela jusqu'au leka vraiment on a des plaisir na biso bongo te famille du bota isa bongo mama top wato kilo ya mboka voilà en tout cas bande kolanga to pesi mais condoléances na biso na moko ya biso ba comédien oyebi kotika biso babi yandi wa vraiment en tout cas a joué bien mais to qui papa la biso atiki biso bande kolanga na qui vraiment te ko ça l'émission te to bika to na ba moment ba fête et puis tout donc en tout cas vraiment la présenter mes condoléances nanga malgré nyonso et c'est passé après liwa na ye ba comme ko bimisa mutube en tout cas on viendra sur ça pour le moment vraiment tu es dans ma campagne sous to ya pe ko ça analyse sur ça bande kolanga en tout cas nous sommes là pour na ba analyse kani na lobala bino mutu na mutu ala ndenge na sala analyse na mutu na mutu ana façon na ya la kalikambo pa lobi na ndenge o ya moni donc biso pe to na façon to moni makamla biso na ndenge pe to ya ko loba donc c'est comme ça voilà la famille en tout cas mingi vraiment le to coach na lisolo na biso to eli lelo to beta lisolo o ezali solo à notre papa Alain notre cordon des Belvi TV vraiment des retours à tout le monde qui papa na biso akende qui voyage na ye et longo la bande ko la biso oyo basala kabani na bango bakendaki et puis toka ki ba nungu sur les réseaux sociaux papa Alain alongwe papa Alain kutu tala boye papa Alain parce qu'il ko jouer kuna yango Belvi longo lié papa Alain kutu en tout cas toyoki nyoso tokoka koyoka bandeko nanga j'espère que ngala bino toyoka ki tout le monde qui be missionnette ndenge salama qui vraiment contre papa Alain na ba séjourner place à Zalaki alors tout le monde des retours comme il est cordon na kata chaîne de Belvi TV vraiment Zalaki toyoki pe maman Belvi ninga lobby en tout cas je salue la présence de notre yaya cordon papa Alain Mabana en tout cas des retours à Zalaki voyage à Zongi vraiment tout saluer présence na maman Belvi a lancé message voilà bande kolanga en tout cas balobi ba voisin balali nyonso wana pourquoi te ko talisa bino niveau ngambu moko be otozana bango oyo lelo yo to kota na guerre moko bo ezanga mutuna makolonga na benga kango parce que to lobaka ba guerre faut ezaka ba guerre moko loyal to tout ça ba guerre ba fit lelo yo batu moko be o ba ya c'est décidé les loyo ba ka koloba ba mensonge sur les réseaux sociaux ba pour le recoser na batu makambu ba ko créer makambu moko be ezala kate voir même makamba baliwa ko kosela batu dans ba ki paraté ba sokota voir même mabota batu ko panza mabala batu donc en tout cas affaire moko vraiment très compliqué yango moni biso tonto yaka nga vraiment mingi na yaka na yako lobela non lobela famille bota kutu si ba yebi déjà ki makambo ndenge ki ndaka si ba comprendre même mi to lobela bato yo o baza ni famille bota ni ceux qui paient abaku ni ceux qui paient ni mais bazaka ba mourir à théâtre o balinga ka théâtre mais tant sous quelque pas bazo comprendre makambo sous ndenge be miché sala maka ki Belvi boy en tout cas biso sikoto zawana tellement que nous sommes là pour défendre Belvi alors tant tout le monde ba petit valeur mo beso to monyelo mo boy nous sommes là to yaka pona ko baba oyo baza ba mourir à théâtre juste ba mourir à théâtre ba comprendre bisika mabezali ba comprendre ka sikoyo tant bazo comprendre malgré miso pesi ba comprendre mais miso pe bazo yaka na monde on siko bazo tala non ba comprendre ka la famille alors nous sommes contrés yakoyaka toujours ko la kisa ndenge monde on ezoleka parce que ba tebele ba pona ki mission là ndenge les qui pona papa Alain ba mon pe papa Alain ye na katabela production de ba yambi en tant que cordon alors la famille epesi soni nanga ba voisin ba baloli maloba
et bon bazaka na bango vraiment automatique pour bala maloba pour vous dire que bato balandaka biso ba mourir à théâtre parce que famille libota nazo ko s'adresser na bango te pour ba yebi déjà makambo ndenge kindaka ba yebi da ba je wana ndenge sala maka donc famille libota vraiment da famille libota sur ayebi da makambo nyonso alors tolo bala ba mourir à théâtre oh vraiment balinga pe belle vie balinga pe batu nyonso basala à théâtre bazala bango naître alors c'est à vous que toi adresser message au beau comprendre ba vidéo botele qui a papa la ndenge basala ki be émission siko bomoni vérité nango ke papa Alain aza alongwa jamais na kata belle vie jamais ba bebala na belle vie baza toujours dans les bons aza toujours notre papa et puis nous selon la présence des juniors à Otimatali vraiment ndekona bengisa ki ayeko jouer et puis to moni Richard Mukoko en tout cas balobi film na biso zoyinda baloba ki pona Richard Mukoko to moni Richard Mukoko ywana na film to moni papa Alain to moni junior pour vous dire que belle vie azaka toujours bien abattu. Donc, nous ba conseiller wana ezaba mensonge. Voilà la famille en Kanayaki. En tout cas, je vous love. En tout cas, vous partagez. Vous partagez massivement et que ça la vraiment bien. Balobi junior vraiment la katabela production aye kaka uniquement pour na que ça la vidéo là na katna ko tourner na kata belle vie parce que bato bazaki na posa na oh bolingote voilà bolingo penezali. En tout cas merci beaucoup na binos bolinga biso bo partager bo liker bo commenter que ça la biso bien et puis to quand on a film na belle vie to consommer en gros massivement to consommer sans modération voilà biso to yaka pour dénoncer bon petit valeur. Allo bisous bye kuna bye bye.